ndenge tobetaka ballon yo yebi kaka ndenge ezalaka biso baafricain tokendaki wapi? Bon, tokendaki tomataki ngomba wapi précisément? Bon, tchaka nde babi donné zemi ya mwasi elongo grand maître yebisi biso te lokola eza lisusu makambo abi te eza sikoke mpo bomata na stade nde apesaki biso câble moko na câble oyo apesaki biso wana ezaki ya sacrifice. Câble wana na apesa yo 3 jours 0 heure juste nga faisais mes longues plus vous allez makaya même pas chérie depuis tani no yo la tolingani ne se mo jeunesse na ngani yo sala acha 16 ans na pesa yo j'ai mis combien de fois maman de figanga yo le bel côté j'ai mis combien de fois maman de ko le bel figanga non, dis-moi. Non. Mais tout ça cause monsieur. Non. Papa fungula ilo na papa daya te pona fungula. Na bi fungula na câble. Na bi fungula na câble. Oh papa na bi fungula câble. Fungula na câble. On fera pourquoi? Kangai. OK. Mais ma kangai banda. Kangai. Papa fungula câble. Centre hospitalier Mosono, là où chaque vie compte. Quand la santé devient une priorité, on en revient toujours. Le centre hospitalier Mosono, situé au cœur de la communauté, le centre hospitalier Mosono vous propose des soins de qualité, un personnel compétent et une attention humaine à chaque étape de votre traitement. Nous offrons plusieurs services, notamment consultation, urgence, maternité, pédiatrie, analyse médicale, imagerie, sénioscopie ainsi que endoscopie. Tout est réuni pour votre bien-être et celui de votre famille. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des équipements modernes et un engagement sincère pour redonner la santé. Adresse Avenue Centrale numéro D, quartier Kaoka entre l'école de navigation et l'église Sainte-Marie-Goretti dans la commune de Kalamu à Kinshasa en République démocratique du Congo. Bana nzambe nyonso eza ngai wa bino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Lado, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste de monsieur Amouneni, t'as la trône ya ba marié, pas table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso.
verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, bapesa mutu champagne na verre à mai parce qu'on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Wow. Voilà espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juluric House. En tout cas, bato ya ki, ba mariage na biso to, mettez en bas. Parce que tous ont le merci Juluric House. Hey, alors là, Juluric House. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bras les obos tâté, ndi yango côté la kebo kabwana. Et là on y yo senga biso a tout ça la nuit pour la tout c'est une botoni. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci pour votre fidélité. Je profite pour dire un grand merci à mon sponsor officiel parce que lui, il sponsorise cette chaîne chez Bisso Télévision, également cette émission Bravo Jésus-Christ. Il y a Apesi Bisso Santé, Apesi Nyon Sotozanango, Apesi Élévation, comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le sponsor officiel de cette chaîne chez Bisso Télévision. Mesdames, messieurs, j'en profite pour dire un grand merci à Héros dans l'ombre, Oyo, qui réalisé émission derrière la caméra. Je vois, j'espère, Kanchama. Également, je vois Israël. Je pense également à Ndegonabiso d'été, on a dit la régie finale d'Inish Mosolo. Également, on a Bandegonion, Oyo, qui assisté pour émission Oyo et les Kalamanda Koyabato Kitoko. Bandegoma, je tiens à signaler que nous sommes menacés pour que déstabiliser l'émission Bravo Jésus-Christ. Également, pirater biso ya rosaranati mutunyo somoni émission na biso da pirater ça na TikTok et ça na page Facebook et ça na YouTube. Tindi la biso lien po to comme na procédure ba ko kangisa batu nyonso oyo bazolia mbongo na sima ya émission Bravo Jésus-Christ. Abande ba bolingo bosunga biso to travailler ensemble topé au signaler émission wana pour to lembi piraterie to lembi makasi parce que ce n'est pas bon de prendre quelque chose où Isaïe a yoté qu'on va diffuser on a les réseaux sociaux. En tout cas, merci beaucoup. Un grand merci à nos partenaires na biso nyonso oyo ba soutenir biso physiquement, spirituellement ainsi que financièrement. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci na bandego oyo pe bazabongo na kati ya groupe na biso de soutien. Je vous salue na bakaminion oyo bakambaka groupe na biso WhatsApp. Yo polingo rejoindre groupe na biso WhatsApp. Comme l'on a un numéro affiché. Également, j'informe que l'orphelinat Bravo Jésus-Christ est mis dans la commune Yamatété quartier Viaza, numéro 27A, et pas Iwapi, orphelinat Izwami. En tout cas, pour l'instant, c'est maman Lydie qui s'occupe de l'orphelinat Olingi au soutenir Banaona. Benganga ina peso numéro ya maman Lydie Moukadi ou bien au Bengenga Moko, na repé sa yoba coordonnées. Également pour soutenir ses enfants, na matali frais scolaires ainsi que au Italie loyer. Que Dieu vous bénisse. Oyo ba soutenir biso. Un grand merci pe na ba oyo balinga biso te batamité mabe batamité bali kundu. Je vous salue biso to linga bino malgré muté mabe malgré bolinga chic mukadia koya. Moi je vous aime beaucoup. Mais c'est ngi ba kenga na koya lelo de parce que na na sponsor à makasi tozala na ye tozana pe to kozala na ye parce que y a tika biso te. Un grand merci pe na ba oyo balinga biso mbote na mabota na bino. Bon partager l'émission. Pardon s'il vous plaît, tout aimé dans la vidéo. Tous attendent à aimer la vidéo. Voilà, tout aimé. Merci beaucoup. C'est gentil. Pour aimer, pardon. Tout le monde a 1500 j'aime vendre ma émission s'il vous plaît. Ah, non, senti ma j'aime. Merci beaucoup. Voilà, tout le monde a temps à partager. Partager dans quelques bateaux bazawana pour que l'émission Oyo et comme la bande de Oyo, c'est pour la émission Yo Bravo Jésus-Christ.
En tout cas, mesdames, messieurs, je m'avais dire bonjour. Na invité Mkwalelo, Nini Mimi à travers cette émission Bravo Jésus-Christ. Chef, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Na yambio na émission Nabiso Bravo Jésus-Christ. Comment on a? Ouais, comment on a eu Mabunda. Ok. Ouais. Tout ça la gagné la vie. Bon, on a joueur, Ok. Na betaka na moko ba club ya mboka na biso Congo. D'accord. Alors, yebisa biso Nini Mimi awa. Bon, eloko meminga awa eza histoire moko o ezolekelanga. Yango wana na ye nango liboso na bino bolukela ngai solution. Parce que na yebi que les seules solutions na kokozwa eza nde awa na émission na bino. Ok. Tozalaka mibale, j'ai un frère à moi o tobetaka ne pe bale. Toza même club. Ok. Mais na nde to Adalina ni jeune frère wana. non, aza camarade. Camarade na yo. Camarade mais akoma siko pena ndeko to kuma bandeko nga na ye. Ok. Na ndenge to betaka ballon yo yebi ka ndenge zalaka biso ba africain tokendaki. Bokendaki wapi? Bon. Tokendaki tomataki ngomba. Ngomba wapi précisément? Bon. Ndako simba kisi. Ok. Ndako simba kisi nga na ye. Pona tozala célèbre quoi. Nde to betaka ballon wana. Donc to tchaka nde babi. Dans l'équipe entre nga na yende to marquaka babi pour to attirer penda attention ya coach attention ya président na biso. Nde place to kendaki ba pesaki nga na epekisi. Na kisi wana ba pesaki condition liboso ezalaki que avant match to tant tozobeta match pour na to marquer bi faut zemi ya mwasi elongwa et ça la marape bon nga sikola ko mona ngo siko mabe. Donc ça veut dire que quand bokenda ko simba kisi oui nganga pesi condition ba zemi ya basi na bino ilongwaka. oui Pwani zemi ezolongwa po bozwa nini tango zemi ya basi bon elongwa. tango zemi elongwaka avant to chabi ndeti totali match eza makasi pour na biso siko to chabi donc bi na biso nde zalaka bazemi to pe bana oyo bazaka na libumu ya bana ya basi na biso. Ok. Nde yango wana tant tokendaki et ko arriver pe bon bazemi ezolongwa mais dernier match etikali pour na siko to mata siko na stade. Siko tant tokei et pas ya grand maître biso te lokola eza susu makamba bité eza siko ke pobo mata na stade ndapesaki biso câble moko na câble o apesaki biso wana eza ke ya sacrifice wana eza ya makila donc tolati sango basi na biso o tozana bango nde so tolatisi bango dans 3 jours mwasi asa nini akufa et puis biso tozwa sikoyo faveur wana ya omata na stade nga trouva ngo eza penda bien te na boya kyango Ya ko boma mwasi. Ya ko boma mwasi na nga. Na ko boma mwasi na nga te quand même. Ton na boya ngo mais loko o etindinga awa je vis compris que je vis remarquer na moni câble wana et pas ya mwasi ya camarade na nga. Donc il y a d'autres termes pour dire la vérité. Moi ça na nga ye andimi a sacrifier mwasi na ye. OK. Sikoyo nga nazotala bolamu o mwa mwasi wana asalelaka nga papa ezebele te mwa mwasi wana faso ya mbelaka nga faso ya respect na ye te nakoki te yango na ye koloba bosolo na ye kodénoncer awa afin que bobengela nga mwasi wana po ba vérité mususu solo obila lobango na ndako donc eninga esala mabe yango na ye nango awa na biso télévision afin que bomeka un peu kobengela nga mwasi wana aya na ebisa ba vérité oyo. Mais sikoyo oya yo mwasi oboyaki kolekisa ye nganga lobaki ni ba conséquences ni tango nganga ebisi yo olekisa mwasi na yo yo do olekisa te il crée ba problème te. Bon papa qui sait ça bien mais tozala mutu moko azape tout puissant nga azaki sage tango na boyaki na dénonçaki déjà par pasteur yango wana lokola balobaka
le pardon libère. De ton accueil, ebisi pasteur, de yangola ningi siko bo bengela nga mwasi aya pona na yebisa e makambo yo po za la sauver. Nga la bona nga ndevi wana ya kisi. Nga na boyi na nga. De yangola na ye awa bo bengela nga mwasi akota pona na yebisa ba vérité oyo. À cause ya bolamu ndenge ayambelaka nga cheye achaka ya kolia. Donc azwa nga pena ndeko na ye grand frère na ye propre. Siko muta bongo yebisanga papa. Non ndima ya kufa pona ni. Mais tant on bokenda ki inda wanganga l'idée ya komona nganga na bimisa ki yango. Bon c'était moi. Izaki yo. Oui. Boyeba ki nganga wana ndenge nini. Bon na yeba ki nganga wana bon au travers grand frère na moi boya quartier. OK. Nde ayaki atalisaki ngate Abraham lokolo be karabale bien boye et senga moi protection moko boye ezala et puis ko somba babi. Ngala kanisaki ke to pesa mbongo me ekomaki lolenge o ekomaki ke bazemi ya basi na biso elongwaka. Mais sikoyo tango bande ko lekisa bana wana. Bomonaki pe ba résultat que zemi sopani botaki pe babi yango. Oui oui. Oui, qui siko bando sa neni poser mes jours temps pour écola. Match kozala obeti match après 2 semaines obeti match. Il y a des botiens babi après bazemi bandi ko sopana to bando sa mandenge ni. Bon, en fait, c'est ça qui n'est tu signes qui déjà contrat. Le contrat tu signes, tu bêta balle, tu bêta match et ça obligé faut kaka basi na biso baso parazien. OK. Donc ils ont qui déjà contrat. Pourquoi? Na koko ke bêta match mobu na zango liboso na beti. Et puis moi si nanga aye ko se retrouver na deuxième match déjà to bêta. Tant moi si nangai azo ebisanga déjà que azana zem et ça là 3 jours à pamba zem sopani. OK. Donc c'est un peu ça. Mais sikoyo ozuli kanisi malamu ya koya koloba parce que moi si on a un bolamu moko asayela yo ayambaka yo bien aza gentil. Est-ce que mobali na ye akosepela o dénoncer papa nangai omoni na mokili soki ozana bolamu mo bo faut sala il faut sala ngala sala ngo pona camarade nanga te na yebi ke na minute oyo camarade nanga a sepela te mais na choix te à cause ya bolamu oyo moi wana papa la journaliste yo moni moi wana te nga mutu na kenda kana ndaku na yebi ndenge nini combien bolamu moi wana papa. Donc ngana camarade na ngana yebi ka kosepela te mais ngai na ningde na sauver mutu moko boye pour na mabe moko ekomate. Voilà. Merci beaucoup, c'est très fort comme message mesdames messieurs. Ngai na le baraboy bomoni bolamu yande on a biso mwasi ta la place yeko bondela ye. Donc dans la vie toi apprendre ya kosa bolamu. Tant pe kosa la bolamu na mutu kozela te ozo eloko na retour. Sala bolamu po ete lola tope likolo un jour et pesa yo ba fruit nango tala lelo yo ndeko yo balingi ba sauver pourquoi parce que aza accueillante aza gentil yo epa na yo ya marabatu lolenge nini est-ce que linga batu ba menata mai epa na yo tala lolenge ndeko oyo ba yeko bibisa secret makama minene bo parce que ndeko na bisa monika ko perdre ndeko na bisa moi c'était parce que aza mutu malamu bolamu pour la rater le ba bible voilà chef na sengyo boy na makambo nyonso ekomi akiwana pona yo na ningo ta la caméra opesa bandeko mususu conseil avant nazwa maloba na kota bandeko mususu oyo peut-être bazo se retrouver na même situation que yo oyo balingi bakota bonganga pona but o balingi bakende komona marabout po ba sélectionner ba na kati équipe yo muto uti koti wana est-ce que bolamu ezali to bolamu ezate? Merci bayaya bandeko tozela succès à Nzambe. Tozela succès à Nzambe. Nzambe est mon yebi. Premièrement, foot c'est une discipline, foot c'est un travail na yo moko. Tout le monde a idée à kiss na mitu na biso. Ngane na vandi boye na sepela te yo zotala ngai okotanda kwa nganga. Hein? Donc ngai na zalaki kondima ngai na tika lo mona bana na ngate. Donc bana bakenda kaka.
bana bakenda yango no moni ke na ye na plateau oyo pona ko avouer je veux plus de ça donc kisi eza faux cop kisi eza faux cop tozela ya nzambe ate wumelaka mais ekendaka bien donc c'est un peu ça comme conseil papa. Merci beaucoup nzambe alola pambola yo bandeko babolingo. Moi je dis souvent que na mokilo ya se toza baleki nzela okoki kozwa nyonso ya mokili ozwi mbongo ozwi banani nyonso un jour ozala appeler otika yango po tokende na jugement ntango yo kokende na jugement ntango okokende ntango okokufa nini okorappele nzambe bolamu nini osala na se ya moi otangwisaki bomoi na yo ndenge nini tala conséquence ya ndeko na biso place ememi ye mais heureusement que azalaki mayele à se ressaisir amoni ke nyonso oyo diable azo pesa bane ko pesa ba bu ba tout ça eza non kaka tina te kasi andimeli Christ na kosenga na yo pe osana banzela oyo ndimela Christ tika no mabe nyonso auti ko ba elo mot très important que bale ezaka akisité eza discipline ko yeba ko beta pe ko apprendre okomona ke ekoleka nango malamu mingi. Voilà bandeko babolingo na osala synthèse ya problème ndeko na biso nango oyo auti ko beta bandeko peut-être ba yesiko oyo bakuti émission awa ndeko afani na plateau azali bongo joueur oyo abeta na ba club oyo ya C avant ba kena ba équipe ba comme international. Ça veut dire que bazaki na azali na camarade na ye moko ya mobali oyo ensemble ba mesana ba pasara ba moment ensemble bazwaki likanisi ya kokende komona nganga ya kisi po apesa bango succès pe ba na kocha ba bu ebele tant ba komi pa ya nganga pe apesi bango condition alobe sengeli ba sopaka bana riki ba lekisa bana bango po ba za succès ba élévation ainsi que ba kende na ba za la section ba betaka na stade de marque ba mata niveau et ça dit que tango ndeko na biso akei bongo comment nganga pas pesi bon condition c'est ngeli turo yo pesa ka déjà bana mais c'est ngeli bobo masiko yo basi na bino pour comme na niveau international. Alors tellement ba supaka bazemi ya le bien en tout cas ngai na ko lexa moi si na ngate a résister moi muke kasi ndeko na ye camarade na ye ye andima ikozwa câble o nganga pesa ki pour pesa moi si na ye ay ba bongo ko kufa kasi ça qui mécontent tant akei ko rendre visite na camarade na ya moni ke camarade na ye a vu câble oyo nganga pesa ki oyi aboyaki mais camarade na ya ndimi alekisa mwasi na ye pona nini pona amata akoma niveau international. Raison pour laquelle chokaki yabi en tout cas makamona kotika bongote nde ayaki awa na émission na biso pona ko dénoncer ko yebisa mwasi ya camarade na ya en tout cas isenga ça l'attention pour mobali na ye déjà azana intention ya ko bomaye yango mona ki ndeko na biso aye na plateau to faire venir ndeko ya mwasi ainsi que son ami pour ayeba ko dénoncer, voulais-je dire, excusez. Alors, mesdames, messieurs, je tiens aussi à rappeler que cette émission, botika ko pirater biso, s'il vous plaît. Ah, je vous demande pardon. Donc, à côté de la régie, pour tout sport, on va se retrouver pour la suite de cette émission. On y va. Porte ya moi nzambe nyonso. Kolesa l'orphelin, kolatisa l'orphelin, ozo defisa nzambe. Tango ekokomela ona moment moko ya pasi. Owe sanzambe kaniselanga lokola eza parmi ba promesse na ya salaki akozanga te kofongolela yo na minisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela ba porte akozanga te kobukela yo ba hotel oyo etongama depuis bomwana kilo na tango oyo komi na yango molimo mosantu accompagner et toucher moi na zambe moko pour na penser na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Posons la troisième primaire. Voilà, de retour, mesdames, messieurs, Banegoma Bolingo, Tane Toro Toka.
émission eza émission moko gume mulungu ekei kunga na Congo ezalaka te donc ita sawa donc moto akosangana te bandeko ata groupe électrogène oza nango benga bisoko émission édifia bato ebele émission epesaka conseil émission oyo etalisaka bato lolenge nini diable akobebisa bavie ya bana nzambe okozwa te bénédiction oyo obenga biso papa chic ya kozwa groupe oyo mama Florence azoteka groupe na yawa moins cher hein bosunga bisoko s'il vous plaît tozwa ta groupe électrogène pour groupe oyo ezosupporter sous témoin to check clim exact. Merci beaucoup Nandego oyo kobenga biso pona kozwa engagement ya kopesa biso groupe électrogène. Bandeko babolingo bokotela ngai maman s'il vous plaît, on doit finir l'histoire cette histoire. Tout solamo muke. La grande bonjour et bienvenue. Bonjour papa. Mayambio. Bien, merci. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes Sika? Très bien. Audrey. Oui bien. Azo camarade mbali nanga siko. Camarade mbali na yo. Oui, ça émission à comment ça? Théâtre attendez na ko près de Barbara. Yo, aux artistes et comédiennes non? Bien sûr, mais il y a star hein. OK. Vanda, tu ben ça qui au poto ya mon émission. Il y a surprise auto salut. Vous savez la surprise dans mon ça na émission. Pas de problème. Il y a un invité. Il y a ça à théâtre hein. OK. Yo ça la théâtre, il y a ça à théâtre. Il y a joueur. Ah d'accord. Ouais. OK. Mais tout seulement muke kasi. Oyebié en tant que oyebié liwapi. Te en fait camarade te semé qui nanga. Semé qui nanga. Camarade elo pana o kabola bon po na kuta bango mi balé pena semé qui nanga pena pire mobali nanga. OK. Ouais. OK. OK, biso benga kiyo pour na émission aux artistes comédiennes. OK. OK. On a la groupe Link. Pour l'instant, on a joué dans le groupe et président Bienvenue. Bienvenue. Ouais. OK. Alors, mobile Nazar. On est basé à Bomi Balé, maintenant, comme on dit, on est à OK. Voilà. On a besoin de Solanayo. Est-ce que vous attendez pour Yokaye, pour Solamamuke? Pour Solon, la caméra, il y a un dark nangai, un numéro nangai, hein, papa. Les meilleurs préférés tous sur le langue boulé. Bazo filmer té, la caméra aussi, bakat nabiso, bakati yango bazo filmer té. Mais même si bazo filmer té, soit ça besoin soit nangai, oza journaliste quand même. OK. Il nanga to solar déjà bien to l'air ici comme jamais quoi nanga. Non, ne vous en faites pas parce que awa to côté caméra to solar no momuke parce que to ça la biso émission ngana yo. Mais il y a mon avis c'est ngana solar na yo c'est important. Ah. Ayi ba ko solar no momuke. Si ça dérange pas. Audrey. Est-ce que tu as le chapeau? D'accord. Okay. Tout le monde est longino bien. Vraiment. D'accord. Oui. Papa, Azawa, est-ce que vous attendez sur l'année? Audrey. Oui. Je suis parce que Eza eloma bonne na nina ebisa yo mais nalingaki mingi est passé awa pour nandaku oui bien sûr na ko lo balanga pe nandaku mais na mona ki ngo ezala pena na ndaku ezala pena na efficacité makasité c'est pour cela na yaki awa pour na ebisa yo premièrement eza choquant mais na ningina singo na bolimbi si premièrement bolimbi sino senga yo eza kojika na bombela vérité mo boye o 18 ans ebelé en tout cas pas vraiment vous allez boye point chose na problème vérité ni jeu au bombela ngai papa je m'excuse yo kaina noko vérité ni osko ya bombeli ngai lobi to zaki ni na ndako ayibisinga vérité te to lié Audrey. Est-ce que au se souvenir la plupart il y a des jours soit il y a des matchs auto betaka ceux qui me ballent na bimi biter na terrain oyebi makambo komelaka papa msila nana toza patoko papa un d'abord place meningai na ebite yondo mtu bengisi yangiza chef te un d'abord wanda yo pesinga da ekanda ponga na ebine émission na théâtre nzoka yondo mtu bengisinga dede makambo zo reprendre nga après match ça nga abeta na bino bale pona après match qui se passe nga abeta na bino bale obeta na biso bale te na nina yebisa yo o eza vérité ngai na mobali na yo na musala o to salaka
biso to pensaki que eza malamu tokendaki oluka nganga tokota tosimba kisi na kisi tosimba oui tikana sisa pardon na kisi tosimba ben convenient nango ezalaka ke soki tochebi ndio omoni ke bino basi na biso bazemelongwaka bino na yo na moningano oyo aza epana te attends malembe te zeno makambo boloba nanga osesanga théâtre to ngano tomosa baje wana do meminga apo osesanga baje buzobanda otuka poto ese kundama deja likamni nanga soki ezalaki théâtre nanga na memoni na oyo esika te papa papa promis non makambo azobisa wa il est sérieux ça veut dire que makambo basalaka na mobali na yo bakota ndako nganga mpona kosala avortement à chaque fois baza na match père nayebo me bayauka te yani Audrey ce qui est important eza kutu wana te mais oyo etindi nga na ya na émission awa mpona na dévoile yango eza ke kala mingi toye oyo oyebi fale tomata na stade tokendaki epa grand maître ndenge tomesana toyebisi ye grand maître alobi ya tour oyo eza likambo azemi te eza likambo ya mutu nde fois kufa mutu ya bomo ya mobimba et puis nga na boyaki yango mais mobali na yo yandimaki mobali na yandimaki mutu yango kokufa eza nani eza basi na biso basi na biso bino basi na biso fale bokufa ndi bapesaki ye câble tomba zela te basi on bokufa owa oya ndako to ya libanda faut expliquer nga bien basi on wapi Audrey ana zana de tomba pesi câble wana nga na boyi yango mais na moni mobali na yo azui yango nde to na yaki lobby na moni alati sho yango donc nde osala no tika na 3 jours donc câble oyo ya la tue oui câble oyo ozwaki yango wapi mama la grande bracelet wana na apesaki yango Audrey otikali na 3 jours ya okufa yango wana nga na boyi natali ba bienfait na yo epa na nga eza ebele ozwanga lokola grand frère na yo propre ozwanga ndeko na yo oyambaka ngo otanga à l'aise mobali no azala to azala te na santaka à l'aise nde yango no moni ke oui nayebi ke esala yo émotion mais ezala émotion te na nde koloba o eza vérité na ndimi na beba na mobali na yo mais na sauver nde o eza vie na yo câble wana na apesa yo câble ozwanga papa attends bien sûr câble oyo eza ya mobali na nga nga mona kutaki on a mbetu comme d'habitude nazwi na lati mais donc quand je l'ai demandé parce que était zaki yanga siko papa totika baje et ya bosala baje na bavia batu te boya katoko bimisa batu ba moral mususu obebisa nga moral nga moi bayo wapi ozo bali na sa nani nga Audrey nga beta bali na sala théâtre lokwa yo te na temps ya obengiso te awa devant journaliste na bandolo baba makambo na beli pe liboma te ngai oza besoin na nga na sauver de vie na yo donc câble oyo lati otika na 3 jours ya revivre na scène moyo na ndimi na beba na camarade na nga propre à cause ya bolamu na yo nga la boya kiango nga la boyi câble oyo na boyi na lobi mwasi na nga akufa te mais na ebité le pourquoi ye andimi a sacrifier moi si na ye pour la bomengo mokili oyo hein mama bolongola bazemi combien de fois maman Audrey papa vous aurez trouvé ma cambo de bazoloba combien de fois bazemi longwa balebele combien oh déjà pas 10e zeme utobima 10e zeme cause de la radio. Non, maintenant je vais comprendre que à chaque fois son bal n'a pas petit balai. Son annoncé na umelate.
3 jours, 0 heure juste. On a fait mes longues. Puis je vous ai ma carrière. Mais je ne savais même pas qu'il y a un foot à ma somme. Je ne savais pas. Beaucoup de gens ont mobile s'il vous plaît. Beaucoup de gens ont mobile parce que c'est une tout sur la même caméra. On peut mobile pas là. Tout y est basé sur ma caméra. On a solo tout bas au côté là. Bolo que l'anga ya kota va pour tout sur la caméra. Est-ce que ma caméra de quoi loba? Aïga reprendre couple la bas du tout à solo la vérité. Beaucoup de gens ont tout le quoi y est ma caméra. Sur les airs solo. Tous en conclusion la caméra s'il vous plaît. Beaucoup de ça y est. Tout sur le moment chef bonjour et bienvenue. Vous allez bien? Oui, ça va. Yaka s'il vous plaît. Non, non, Yaka non, pardon. Ça jiche. Non, non. Yaka non, s'il vous plaît. Yaka non, vanda, s'il vous plaît. Non, mais c'est des caméras comme ça. Non, vanda na to solomke. To solanga non. Mais si te bengi si yo vanda to solomke. Moi, c'est chérie, qu'est-ce que tu fais? Oh, moi, c'est naote. Oui, elle est ma femme. Ok, si vanda to solomke, s'il vous plaît. Tu fais quoi ici? Vanda na to solomke. C'est quoi ça? To solomke. On s'agit. On s'agit. Na ça le côté. Vanda. Mais non. Vanda to solo là s'il vous plaît. To solo là on na le bito vanda to solo. On fait des caméras comme ça fait quoi? Filmer bazo filmer to ke no to vanda to solo là. Pour ça la maman. Je la tire on a d'accord ça. Na ko sana na ndeko na ngai mobali to solo mamuke. Pour ça la mamuke. Vanda. Et là nous agité pour nous. Non, je ne suis pas agité parce que ça m'étonne là ma caméra bouée. Et là qu'est-ce que c'est? Caméra na ici caméra de filmer. Oh moi je bien été. Oui, elle est ma femme. Qu'est-ce que tu fais ici? OK. To solo mamuke. Vous avez bien ndeko? Oui, ça va. Comment on a un chic moukadi? Oui, bien? Na bien été. Ah, donc là, quoi, bah. On appelle quoi, bah, tu vois, yo, tiens. Na lobby boy, boy. Boy, bah, ni tiens. Na yé, on a quoi, bah, tu vois, yé, penda, mutaboy. Ah, est-ce qu'on a quoi, bah, yo? Alumba, yo, mais c'est. Bobeta match ensemble, t'es. S'il vous plaît, pardon. Na moni moi sinanga zolé la boy. Qu'est-ce qui se passe ici? Yeah, chef. Le ballon m'a camboulé, oh, le bisimo, papa, ils ont bombarder. Ils sont clairs. Ce moi sinon, oh là, on a le vérité. Oyoki? Vérité ni le lobby. Vérité? Vérité, oh, exact, on a te signer un pote que bana batu oh va zeme le ngwara. Pe osuki wana te ko zamute mama bebo. Hein? Ngala po ikis mais yo ozi câble pour le kisae. Asaloni. So ba sali ndeko mo sibongo. O sepela ngo. O talangai. Talangai. Na bisa que on la vérité. Il y a solo makamu ndeko zoloba. Voilà. Attends, papa. Arrête de faire semblant d'abord. Cœur. Ngabanoye bangisina salon mabe. Même pas chérie. Depuis tani no yo la tolingani. Nezo bo jeunesse na ngani so na acha 16 ans na pesa yo. Mais c'est yo qui pose poser makambo na ngai yawa pourquoi? Jérémy. Bana yo nga tolinga to fana mabe. Papa le sacrifice on so ngana sali. Depuis na acha 16 ans c'est pour le ngana pesa yo. Je ngulu futa ngani. Audrey, yo kinini? Jérémy. Yo kinini? Yo, ngobo manga. Jérémy yo. Na sanyo nini? Mon frère, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? La Bible, c'est ça là. C'est là. Non. Si vous. Zelanan. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez soloté, soloté. Vous agitez pour l'année. Non, je ne suis pas agité. Mais Vanda calme, expliquez-moi ce que vous avez soloté. Pourquoi vous êtes énervé? Mon frère, qu'est-ce que tu as fait? Na lobby Vanda nanu. Vous avez agité pour l'année. Na ça agité parce que Vanda nanu. Vanda kasi, Vanda to kanga le goûter na yeso akosolo. Et toi aussi chérie. Vanda nanu s'il vous plaît. Vanda s'il vous plaît. Et y a mon ça qui est pour exposer un gars. Non, Vanda s'il vous plaît. Vanda s'il vous plaît. Vanda papa. Est-ce que Bakamo se solo? Vous agitez pour l'année? Non, je ne suis pas. Ouais, vérité. D'accord. Quelle vérité on va d'ailleurs? Ouais, vérité mon frère. Vérité ni nonga d'ailleurs. Na lobby boy. Na lobby. On vient cahier. On vient moi c'est mais c'est laisse-moi. On vient moi c'est on vient moi c'est
Si j'ai vite compris ça, comment on peut vraiment Sinanga? Et il y a ça raison benga la plateau. Non. C'est quoi ça? Toi solo la mouké. Donc tu aussi bagage, je suis déjà énervé. S'il vous plaît. Ndeko, s'il vous plaît. Pour ça qui tiboye, pour ça qui tellement pour ça. Pour ça qui s'il vous plaît. Chef, na kosenga yo au père de raison na yoté. O yazali moi si na yo kaima kama ngalo bana. Papa, elo ninga non, elo ko nini yo ko yebisa ngai. Parce que na tika ke nanda, je pensais pas que en koma awa. C'est ça qui vous c'est sur la comprendre bien, yo comment vivre la moi si nanga. Yango na tika le kombonga wente et jusque là ça awa. Nyo ça na yi. Jérémy. Chaque fait 3 heures juste. Yo so beti ba laisser mnenge bimaka. Je me sais que 23 heures juste. Yo so to beta ba no simelu waka. J'ai mis combien de fois maman no finganga yo lo be ote. J'ai mis combien de fois ba de ko lo be finganga. Non, papa. S'il vous plaît. Monsieur. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Jérémy, papa, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Copain de raison c'est calmé, s'il vous plaît. C'est calmé. En tout cas, Kita, s'il vous plaît. On va perdre raison. Moi, ça va kabola battre. La vie pour pas passer. Je fais rien. Oui, là à côté na yo. Là à côté na yo. Là on a connaît na geta moya qui m'ambazo on a petit ça qui est. Et toi s'il vous plaît. Aussi marana tu. Oh non. Maman s'il vous plaît. Nabi c'est calmé. Yo za mobali ko réagir ma bête. C'est tout à fait normal ba kosi makama lukuta c'est là sika. Yo kita. Mais ba kosi makama lukuta mais pourquoi aussi makana choto? Na lobby faire toi mais c'est faire comprendre hier. Attends tu vas voir mon frère. Non l'action on doit faire comprendre. Non l'action faut faire comprendre hier qui. Et après c'est pas qu'on le bango. Ni no reporter na lobby boyer. Faire comprendre hier qui makama les lukuta. Kosilikate. Hein? Vous allez maîtriser belé. S'il vous plaît, enlève ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît, lève ça. Fais-moi les câbles. Tika-moi le câble. Papa yako fongola. Papa yoko fongola te. Wa makamuna yoke tika fongola. Fongola le câble s'il vous plaît. Papa fongola ile ona. Non papa d'ailleurs te pona fongola. Na bi fongola le câble. Na bi fongola le câble. Oh papa na bi fongola le câble. Fongola le câble. Na bi fongola le câble. Non qui sont là qui si te boye yo bien le gozaté. Fongola. Non fongola pour. Fongola te pona nini? Sopino bana botuna ba. Na bi yo le bien le gozaté. Ngai na chikimu. Yo sana no chikimu kadi. Chikimu donc ça on parle. Na bi fongola ile ona tout monde. Na fongola. Oko fongola ile ko totana. Monsieur, na bi te manana. Na lobi fongola no câble. Na lobi fongola no câble. Na lobi fongola no monsieur. Na lobi fongola no câble. Na fongola pour ne teke. Fongola no câble. Yo bien le résultat. Fongola câble. S'il vous plaît. Na bi fongola no câble. Na bi fongola câble. Fongola câble oyo. Donc ben senga ya. Na bi fongola. Na bi fongola câble. Fongola câble, fongola câble. Nabi fungola câble. Na fungola pour nani? Nabi fungola. Libéré. Oh, mais ça moi ça. Avant qu'on va sauter, na ya qu'on va sauter. Fungola câble. Chef, Tobi fungola câble. Monsieur, s'il vous plaît. Soit ça qui moi me courage même pour si toi t'en pas. Tobunda. Yo bunda nanga. Tobunda. Après monsieur awa. On y mate Tobunda. Franchement. Yo Obomanga. Obomanga. Monsieur. Yo Obomanga. Monsieur Obomanga. Na Obomanga. Oyo mazoloba. Oyo mazoloba. Oyo ni makamo. Na oyo makamo. Oyo makamo zoloba. Après mission on va te faire arrêter monsieur. OK, c'est comme on. On te fait arrêter. Yo, on te fait arrêter. Fungola câble on. Na bila sur ça là il ah d'accord fungola ngana on fungola tu vois na bila ko fungola tika kendi na bila ko fungola tika
nako fungola yango. OK, je m'en fous. J'en fous. Zela wana mwana zela wana zela awa okomona mama yaka telema. Mama telema na fungola. Na bi telema awa zela ngana fungola kaba. On fungola pas. Nako fungola ye yango. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Nako fungola. Nako fungola. C'est quoi ça? Nako fungola mo. C'est quoi ça? Monsieur, on fungola pourquoi? Kangaye. OK. Mais ma kangaye banda. Kangaye. Nako fungola kaba. Il y a un câble, maman. Vanda, il a monté comme là. Quel mot Vanda? Vanda. Voilà. Mane oba bolingo bomoni ndenge ezali bitumbawa. Câble yango to fungoli yango. Il a monté comme la maman. Biso tozana Yesu. On a un Dieu. Ou à l'équipe Banzame Nyonso Binzame Nzamba Pamba. C'est ça, j'ai ouvert ça, il n'y a rien qui va se passer. Maman roulera la délivrance. Ndekumbali. Nalobi yekutu asali a libéré yo na isika ozaki na boumbu. Ko siliki la réalité, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, on se retrouve prochainement. Bye bye. Voilà pourquoi la délivrance privée est très important pour na bato nyonso. Et belé ya bato bazana mingi ya kotubela. Mais bakolo bango nenge nini deva bandibi na nzambe. Et sengeli eleka a privé. Mosusu komona boma mama na ye. Mosusu abimana mwasa papa na ye. Mosusu azali na maladie incurable. Et sengeli na biso to le kango a privé. Poto kota na profondeur ya problème na yo. Côté ya prophétie na côté ya guérison. Bana ya France na kozala na bino à partir le 25 octobre. Ti le 2 novembre na kati na Paris na koyamba moto moko na air na ye pe na ngonga na ye botala oyo bayaki pe babiki. Bonjour la famille, je m'appelle Mirabel Zamba Saelinga Yaminene. Depuis le mois de février, je ne dormais pas la nuit. J'avais le mot d'estomac terrible. Nakendaki hôpital, bapesinga bakisi, na meli bakisi na bakisi. J'ai pris tous les médicaments, j'ai terminé même les cures. Changement ezala quitté. Mais lobi kaka na yaki kokutana musala nzambe. Asambeli po na ngai, nazwaki guérison kaka na minute wana. Nazaki na problème ya miso, kaka na butu wana. Ayebisinga soki okenda okolala bien lokola bébé bande ko na lala ki bien lokola bébé la lamuki na tongo kaka lobi wana avec la foi que j'avais nga na butu na tambolaka sans lunettes te lobi wana na zonga ki ndako sans lunettes na minute oyo ba lunettes na nga ya miso yango na lati yango te zamba zwa lokumu zamba kambola musala na ye prophète Moïse. Shalom peuple de Dieu nazana sango ya malamu ya koyebisa bino lelo komo nanga Albert na souffraki mingi na hémorroïde na faiblesse sexuelle témoignage nanga lelo eza que Nzambe a insistaka. Na souffraki tango molai, je crois esalaki 8 ans. Na melaki baki se belé et bandaki aussi mbakakate. Na luki même ba pasteur et bandaki aussi mbakate. Mais tango na moni annonce na télévision que papa Moïse azoyamba batu en privé na yemba. Asambeli ponanga mbala moko makambo échangé. Tango papa Moïse asambeli ponanga bandeko. Nazoyebisa bino faiblesse sexuelle ici là. Hémorroïde de bimakali sous-souté. Et sali une année na monaka lisusu makambo ya faiblesse sexuelle te na hémorroïde. En tout cas, na kumisi nzambe ya papa Moïse. Ozana. Na kumisi nzambe ya Ozana. Na yawa lisu na ngai ya gauche nazali komona ta mokete na opération basalaki ngai babebisaki lisu kasi nakomi komona après prière ya papa Moïse lisu efungwami na makolo na ngai kilo nyonso na tamboli nzambe alakisi monene ya mwana na ngai Moïse bazalaki komona molili lisu wana oyo ya gauche balobaki isekufi nango isekufaki mais nakomi komona nakomi komona lisu ya gauche eza komona vraiment nzambe ya Moïse asali nzambe ya Moïse asali napesi nzambe kaka merci nayaki awa kaome nazongi oki boya ebele ba maladie incurable ekosila ba autiste bakobika le 25 octobre ti le 2 novembre bobenga po batia bino na liste ya délivrance bapesa bino heure na bino pe na jour na bino pe na ngonga na bino contactez Mama Thérèse Matondo nazozela bino na moto. Juluric House, nulle part ailleurs
kati ya Lubumbashi na Golf Plateau avenue Abidjan numéro 18. Wow! Tala piste na biso ya munene, tala trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, tala ba verre na biso, verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mu champagne na verre à mai parce que on a tout. Ah, ba protocole ya boy. Wow! Voilà espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Tal endroit na biso, on ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juluric House. En tout cas, bato ya kin, ba mariage na biso nyonso to. Mettez en bas. Parce que tous ont le merci Juluric House. Hey, alors là, Juluric House. Et tu me à 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, c'était mon bas, les obos tâtés.